wapi? Nasezali wapi? Nazoyoka te ezali wapi? Nakita Mokozamboka apesi biso ministère ya monene bote lelo nalobaki na ya mbangu namona nanu bandeko na ngai bote balobeli ngai ete bacondition ya détention ya emprisonnement eyali mabe makasi bote na boyende nasengi na biso nyonso pour observer 1 minute de silence pour la bandeko bakokufa pour la condition difficile. Merci. Merci la visite de Kotala Biso, Pesa et réconforter Biso et fortifier Biso. Posa Bakangemi. La carte na Biso, Eza na Baoyo Basala Mabe, na Baoyo Basaba innocente. Sokotali Malamu, ba innocent Baza epelé. Epelé ya epelé. Là, naza avocate. Bakanganga pour na client nanga. Muto signé contrat, muto mususu. Société minière na magistrat. Papa, ça fait 7 mois dans cette société. Batiki société na mokolo na bo, ngam de baiko kanga. Sonyo pama awa, ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, aza corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso, il s'appelle. Harcèlement eleki, ba magistrat na ba avocat, na deux soit vérité. Ba nyokoli ba avocat, ba commander, ba marche pied na bango. Congo, bosala boye bote, bosala boye. On ba lobby, bazo pesa ne ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa ba complexe. Ba mama belé, oh basali bambula, ba samba kututé. Ah bon? Je te jure. Et ça, le va mettre 20 ans. Awa, samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça, la papa Mokwazali, awa, bakanga bangona période de makamba kabila wana les pères. Ti lelo. Samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana eleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner po bazana se. To se peli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na makota na biso. Ba mama beleki awa, ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso lekela awa te. Ba mama ozana kwasi papa. Ba o ba boti moti awa na ba bébé. Na bana ya mike mike bazali awa kolia pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te. Toza sifoke kona kozanga kaka espace kolala mabe. Ndengo yebo yeto sepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo. Pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakagio bakoti makala makala esili somo yaya. Olati botia moninga bakangio loko ba na mikonzi bakoti makala. Okoti na toilette moninga na eba na mokonzi akoti finalement makala esili somo yaya. Merci d'accord. Atinde na prison makala.
mobali ayokeli mwasi na ye zuwa atindia na prison makala wana eza na ndeko na nga magistrat to aza procureur toswani moto aye makala si bokoki kosalisa biso koechelone bainfraction oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier oyo esengeli polise esilisa esuka na polise prison ezala vraiment na rôle nango oyo bafongolaki so nango koza na ka ya bato awa batransfere bauta beni ça fait 2 ans baza awa ce sont des vrais vieux batikala kosamba te loin de leur famille bazaka na visite te bazalaka na lisalisi ata moko te elles sont venues à 25 lelo batikali 19 bakufaka chaque jour moto akolandela sika na bango aza te koza na bakala misusu baya awa bamama bana baswana bazwi mama batindie na makala 8 mois 9 mois asambaka te eza kaka prévu sur les 366 toza na bango awa nous avons au moins seulement 32 condamnés tous les restes sont des prévenus bayebi bakosambaka mokolo nini bayebi te et chaque jour on voit ezoya kaka na bajusi eyokobwaka bango awa kaka kolala eza lisusu te bato bazolala na batoilette omoni badouche nyonso ekoma lelo bareflexion bato bazolala na butu mpo okita te okende kosuba eza problème biso susi na biso eza kaka te kobolongola biso puiske tozala susi tokende libanda mais susi na biso soki machine ya justice ya mboka ebongi prison ekotonda lisusu te faut commencer par bamagistrat bajuge basalisa biso bakata likambo ndenge esengebeli soki moto aza na mbongo ye nde aza na raison oyo azangi mbongo aza na raison te enyokoli. Merci. Bobeta maboko di. Merci la visite au la biso, penza et réconforter biso et fortifier biso. Oza bakangi biso. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe na ba oyo baza ba innocent. Soko tali malamu ba innocent baza epele. Epele ya epele. Dana za avocat. Bakanganga pona client nga. Muto signer contrat mutu mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois na société nga. Batiki société na mokolo na mo ngamde ba yokanga. Sonyo papa awa ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso il s'appelle. Harcèlement eleki ba magistrat na ba avocat. Na deux so vérité. Ba nyokoli ba avocat ba commander ba marche pied na bango. Bongo, bosala boye bote, bosala boye. On ba lobby, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa ba presse. Ba mama belé, on va sali bambula, ba samba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça, ba beta ba 20 ans awa, ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça, la papa moko azali awa, ba kanga bango na période makambo kabila wana de père. Ti lelo. Ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana yeleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner bo bazana se to sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso imba na kota na biso ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso leki awa te ba mama ozana pasi papa ba o ba boti awa na ba bébé na bana mike bazali awa kolia pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yeboye tosepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo mpona lipa oyibaki lipa mpona nzala bakangi yo bakoti yo makala esili somo yaya olati boti ya moninga bakangi yo lokwa bayebani na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette ya moninga nayebani na mokonzi finalement makala esili somo yaya. Merci mon papa, merci. nakoloba mpona nga moko te nakoloba mpona bato nyonso biso toza kaka na demande mibale to misato sansere alie toyebisa biso toyebisa oke bimisa biso au moment où nous parlons 14 baza déjà na pelouse bakotisi je pense eloko tokosenga il faut revoir le système de justice ya poko prison centrale ndenge tokola toyebaka ke ce sont des grands criminels nde batiaka bango awa mais awa ekomi moto ayibi telefone à $5 batindie na prison makala mobali ayokeli mwasi na ye zuwa atindie na prison makala nga naza na ndeko na nga magistrat to aza procureur toswani moto aye makala si bokoki kosalisa biso koechelone bainfraction oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier oyo esengeli polise esilisa esuka na polise prison ezala ngo oyo bafongolaki mpo nango toza na ka ya bato awa batransfere bauta beni
ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala kosamba te. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali c'est mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufaka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata saka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour, on voit Zoya Kanabasi et Yokoboka Bango awa. Place à Kolala, ezali sous-souté. Batu bazolala na ba toilette. On m'a dit ba douche nyonso e koma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu ko kitato ke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous allons souci ke ne libanda. Mais souci na biso, ce qui machine à justice ya mboka ebongi. Prison kotonda lisusu te. Faut commencer par ba magistrat, ba juge, ba salisa biso. Ba katalika monenge sengebeli. Et ça que muto azana mbongo, yenda azana raison. Oya azangi mbongo, azana raison te. Enyoko li biso. Mi balé ça fait sa passe ya maman ebele bazo bima na boloko te ba amande ya ba juge muto sala ki mbeba ibi téléphone ya 10 dollars ozo senga $500 siko akozwango wa bima na boloko to banda ko yeba ke soki muto silisi ko samba au moins en derrière 15 jours réquisition kokoma mais réquisition komi ko sala ba 3 mois ba 4 mois mais pour eya ezo senga mbongo ozo ki $100 ezate réquisition ko yati ba misusu ba samba ba ya mesure d'enquête basali 4 ans en prison. Oyebi suite à dossier na yote. Mamisusu bakota awa depuis ya kota ati babenga na chambre du conseil et là ayebi te dossier za la kawapi. Bakomi ko luka dossier ko luka trace dossier e barakate. Et sali ke pavillon femme o ezaki construit pour 160 personnes, on se retrouve avec 366 personnes. Papa sali sabiso. Wana ne bosenga na biso. OK, prison. Atindie na prison makala. Obali ayokeli mwasi na Yesuwa. Atindie na prison makala. Wana kana ndeko na nga magistrat to aza procureur. Toswani ko aye makala. Ipo ko ko sali sabiso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata. Esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa. Esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango. Oyo ba fongola kitona. Koza na kaya ba va transférer ba uta beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des vrais vieux. Batikala ko samba te. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali c'est ta moto. Elles sont venues à 25 et là batikali 19. Bakufa ka chaque jour. Utakolangela skana bango azate. Koza na bakaba mitusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batingie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata zaka prévenu. Sur les 366 dans la bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour on voit Zoya Kanabasi et Yokoboka Bango awa. Là ka kolala ezali suscité. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso ekoma lelo ba réfléchir batu bazolala. Na butu ko kitato ke ne ko sous les problèmes. Biso souci na biso. Ezaka kateko bolongo na biso puisque nous allons surtout que de libanda. Mais souci na biso, ceux qui machine à justice ya mboka ebongi, prison kotonda lisusu. Faut commencer par ba magistrat. Ba juge. Ba salisa biso. Bakatalika monenge sengebeli. C'est que muto azana mbongo, yanda azana raison. Oya zangi mbongo, azana raison te. Enyoko libiso.